Bandeko mbote na bino to mesana ulandanga tika te nzambe pambola bino. Bandeko message ya lelo ne bandeli eza message esengo te. Toko parler na couple o babalani nesengo mais ba invité parmi ba invité oyo bayaki na mitema mabe bazali bayeko pesa jeune couple marié cadeau ya nyoka. Alors cadeau wana eyebani te soki euti pa ya nani, soki euti kote ya mwasi to kote ya mobali to kote ba camarade to kote ya mama to kote ya papa to bato ya mokili eyebani te. Yango wana naza kosenga na baboti oyo tozobalisaka bana to veiller na nyonso ti mwana akota na ndako ya libala na kimia. Libala eza eloko ya esengo, eloko nyonso ya esengo ebotaka motema mabe, eloko nyonso malamu c'est tout comme moto alobaka vérité bato balingaka ye te. Oyo akoya na lokuta bato bakotala ebele parce que aye na biloko ya satana. Ndenge ye moko Jésus alobaki nzela ya munene banzela eza mibale, ya munene na ya muke. Mais oyo ya munene bato ebele bakokota kuna oyo komema bango na lifelo. Mais ya muke eza na bato muke mutu bakokota kuna oyo ekomema bango na lola. Allo bandeko nanga ba parents il faut qu'on veille tant ba cadeau ezoya il faut qu'on tala comme sur place. Cadeau oyo eza nini, cadeau oyo ya nani, nini eza na kati. Pamba te avant bana bakende na ndako na bango il faut pasteur ya solo oyo nzambe ayebi abondela pona yango. Parce que si vous bondele nango, vous fongole yango te. Pasteur oyo abondele nango, ye pe azane kaka ndoki mutu na bango. Nyoka wana okenda ndaku, akofanda ti akobota ba nyoka mususu. Bokomona mwana kena libala eza na kimia te, mwana botaka te, bozoluka bandoki ya famille. Nzoka nde nyoka lekaki na libala ya batu, akofanda na ndaku neza azuna kimia te. Bomona tangu so nyoka wana akota na nzoto ya mwana azobota susu te. Yango wana ezalaka esengo ya libala te. Mais faut kozala prudent. Bo vérifier ba cadeau. Bomona ba cadeau c'est ça bien, bo bondeli pona yango. Après mwana akena na libala. Soki botali na Biblia na Genèse 3:1 bomona ke na jardin d'Eden nyoka mutu ayaki ko faire chuter ko tromper Ève pour ko chuter Adam na Ève. So botali na Genèse 3 bomona nyoka musala ya nini ya wana babenge nyoka. Soki bokendi sous na Actes des Apôtres 28 verset 3 bomona kaka ye nyoka mutu ayaki kokangama na loboko ya Polo. Mutu nyonso oyo malamu, mutu nyonso azotambola na Biblia aza mutu moko ya souffrance na vie. Fuba nyokola ye. Allo bandeko
poto kende musika te totana image yango bongo to continuer koloba otoko koloba stratégie ba ke moko na bango na fete ya muninga penda ya libala atela ye kado ya nyoka zotala epesi pasi makasi mingi ntango bafungolaki yango bamona nyoka antuka bato babangaki makasi bozo badetail na reportage oyo ndenge balobaka na mokili tambolo mona makambo noko makambo ya komona nano esili te eza epele ondimela ngai ke na soirée ya mariage ya bato ya mitema mabe mpe bazangaka te noko na ngai oyebake feti moko esalemaki awa na ville province ya Kinshasa na commune oyo tobombi na salle de fête mpo na bareseau d'enquête noko mutu ya motema mabe moko ayaki na feti ya baninga otuna nga nini ntango ekomaki ere ya kopesa bakado nzoka ye asalaki kado na ye kitoko bien na mbale na kati ya karto wana atiaki pena nyoka oyo azali kotala ntango fete esilaka te esili bamarie basongi na bakado noko bafungola bakado boye bakoma nango bino moko totala kado tala bien omoni nyoka mpenza azotala oyo yatielaki baninga lokola kado likambo oyo epesi pasi na nivo ya kosakana te baseke etiaki trouble na famille bazoluka bayeba nani apesaki bamarie kado ya nyoka oyo azali kotala boye ndenge bozali komona awa tala o tolobaki te likambo oyo ebenda bato epele matoi surtout bamarie botikaka mpe kowelela kofungolaka bakado bakado il faut d'abord mosali na nzambe asambeleli yango epuis bakado nyonso ekobanda kozala no na mbale mpo na koevite makambo ya boye kotela moninga kado ya nyoka eza mabe makasi okoki kondima te mpo kado ya nyoka oyo bato tu bazokamwa eske yango kado ya nyoka oyo bapesaki bamarie oyo mpo babokola nyoka na ndako to alamba ye alia ye ntango bakozonga na ndako noko na ngai tokomona makambo na Kinshasa na mokili oyo ili fo kokeba na bakado mosusu keba okozwa pena kado ya tuvanga pena ya tongo en tout cas ndako mobimbe ekomi solo eyokani. Parmi les cadeaux reçus au mariage, il y a eu ces serpents. Là, nous sommes présentement chez la marraine. Heureusement que nous étions avec le pasteur, il a prié. Allô, Bandeko. Je suis sûr que Bolandi Ango na bokebi nyonso. Donc, soki bakado ye, avant bakado eya, mosali na nzambe abondeli. Mais cadeau nyonso eza koya, il faut ifongwama. Ba para bakoloba na décision ezaka na bino. Ba cadeau nyonso ezoya, il faut ifongwama. Cadeau moko ekozala okangama ezate. Pona ko éviter oyo nyonso ya mabe ekoki koya. Alo bandeko. Epai nyonso ya mabe ndenge tolobi ndoki ya motema malamu azate yango na babengi ye ndoki parce que moninga bali ole yo sepela yozo yana kado ya nyoka mwana ya moninga bali ole yo sepela po ya yo pe un jour bala ozo yana kado ya nyoka mekeba mama na mabondeli nyoka ne kozonga na ndako na yo mama to papa. Allo bandeko na ngai, ce n'est pas n'importe quel pasteur oyo bino boko bengisa pona aya kosambela tangu mwana bino zobala. Ya mwana bandeko esengeli bino ba parents bino bana boye baka liloba ya solo solo pe boyoka boye baka basali ya nzambe malamu. Mosali na nzambe andoki ayeba kote ya te. Même azoteya metango bolandaka boyoka kuta ba faute ya minene zawana. Même alingi ko bomba mate. Yo bengi neti Patrice Mosoko, Denis Lesi, Mukuna le violeur, Walesa, oyo mususu oyo soki ifonge sataniste. Ba oyo ndenge wana soko bengi bango yebaki ba yepo pambola
libala na yo te. Yango na bandeko fubola na mateya to te yaka. To salaka tu ya koyebisa bino ke oyo azali mosali na Nzambe te. Yo zokasa Nzambe ayebi Nzambe ayebi na ye te. Yango na tambola na biso na ba mateya fuboza na penza prida ko tala parce mateya mutokolo bana yo ke oyo azali mosali na Nzambe bato mokili te. Na bai na bino ke na Jean 10-20 oui faut ezala yango bazo finga Jésus fou babi pourquoi tu besoin landa ye mutu azaka na vérité azaka toujours combattu beaucoup kotanga on a Matthieu 5:11-12 Matthieu 5:11-12 mutu nyonso oyo yaka na bosolo azaka combattu mais yo mutu oza combattu sepelaka po bazo combattre yo pour ceux qui yo bazo combattre yo te na monde spirituel ba yebi opete oyo ba yebi na monde spirituel ye wana nde ba combataka OK na YouTube omona bato yo Nzambe yebi bango te ayeka kolobaka bomona lebiso 15,000 30,000 bazo tala ye 30,000 bazo tala ye so landi makambo na ye eza rapport na liloba na Nzambe bango wana nde oyo Nzambe ayebi na ye bango te bango ba yebi yango Nzambe ayebi yango ayebi bango te na ko no pasteur moko awa soki okutani église oyo eza na Sankuru eza na RDC na yebi te soki otaba tetela kuna pasteur aboye soki okoti kaka na église makambo azosala eza ya Bible te bima mbala moko okovanda wana mpona nini okovanda wana mpona nini okozala esclave ya pasteur te zala fanatique ya liloba tokotala nano mosala ya Nzambe yango après tokanga alors ndeko na ngai yo komi zoba okenda mama na l'église ndoki ya boye azo soki nganga abana obetaka mama na ofibu azo betaka mama mikolo na Bible ezate na Bible ezate yo ndimi mama na yo babeteke fimbu na nganga moko boye ayebi liloba te mais azwi fimbu. Et vous êtes là assis, vous l'applaudissez. Naïmite, batumdeni bakoko makana buzoba ti à niveau boy vraiment. Je me demande comment bakoko makana buzoba ya boye na mukili. Na ola sabino mususu. Izamawa. Botalaye. Allo bandeko nakola kisango nyonso te nakola kisango nyonso te mais bon moni quand même kama mkebino moko mwana mwasi ona mwana mkete hein mukolo mais pour makamune fongwama faut pesa sous-vêtement na ye faut pesa sous-vêtement na ye na lakisi yango po eleki na ba media sinon nakola kiselo ko boite mais po eleki na ba media
pour bino pe opesa na conseil. Est-ce que oyo vraiment en tout cas ça m'a comprendre raté? Est-ce que oyo aboya za musala nzambe? Total vraiment tabino moko oyo aboye est-ce que ça musala nzambe? Pourquoi ça au bomba? Pourquoi bengi moi sinaye ba bengi maman pasteur atie des putas au bomba? Pourquoi ça bomba? Donc moi na mo satikali azaso na kalisote allié azu so biloko nini azo sana zo moi si. Et batme ba fandi belé na kati église. Mutaso riposter azate. Pona ni biso ba noir tokoma bazoba tina niveau oyo. Bolingi koyeba bolingi liloba te. Somo sala nzamba te ya liloba, bolingi kolanda liloba te ya te. Mais bolingi l'air ni soit miracle na miracle. Mais la Bible oyo Jésus-Christ azolo ba l'air nyonso. Ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bible la biso. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au côté na kati ya bitumba ya molimo. Et on ne peut gagner ce combat que par les moyens spirituels. Au côté na kati ya bitumba ya molimo, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles qui sont risés. Pourquoi vous ne pouvez pas le Pasi nyonso oyo zana yango okobika kaka na liloba na losambo esili. Balobi okoti automatiquement na combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Bitumbango okobundango kaka na liloba na nzambe et na losambo. Mais bino soki pas ba charlatan okobakisa so pasi. Satan ne guérit pas, un sorcier ne guérit pas. Ako changer pasi na mutu a changer ngo comme na lokolo. Yo lobi na moni bien. Ka poizo mbongo. Pourquoi on s'appelle pas bataboye vraiment? Ba komi ebele. Ba komi ebele. Na mona yi mususu wa batu bazo landaye, bazo benge soki pasteur de la foi. Na luki matia na eta on a monika boba tala ba faute na bime. C'est pas possible ça. Mais batu bazo landaye tale belé. Bazo komoza vraiment ça na nzambe. Soko yebi ni lobate, ozala zoba ya kolbaga amen. 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 Luka pa imate ya solo yali. Ba mosusu bakimi ba église et pa imate ya solo yali, bakimi pona ba offrande. Ba komaka oh ba église ba congolais, oh ba église ba congolais. Soko yoki na monoko motunde ngwana yebaki ai. Soit azana ndoki misala mabe, soit akimi kuna pona ba ofuta ndako l'argent salle ya salle na ba offrande ya ngwana ya kimi. Azo lukaka ba pa ya ofuta mbongo ya salle te alors que salle wana bozo futa yango eza ya musala na nzambe te. Kendena bandako ndenge wana ba problème eza belé. Ba koma okima ba musuko no sambela pa mindele. Et surtout 99% au bakimaka ko no sambela pa mindele ka bandoki. So landi vinaye o mona vineza ma be ba problème belé. Mais azoke de sikoyo et pa ba mindele ba bini. Mondele o ele au français na Bible et c'est lui délivrance est bien monté mon délivrance est bien monté mais ba tondi kuna alors bandeko lokola oyoyo eza makambo to simili biblia to ko sangisa mona makambo susuté yangwana je crois que naza ko kata na sukawana kaka ndenge na bina ba papa ba parents que na bino mo tozoko bala parce que bato ba bezo bala bango te mutu bazwaka ba cadeau na ba o bazo bala ndukola bango te bazwaka cadeau bino tozoko ba cadeau fongola cadeau kotika nteleka fongola
Fongola vite avant mutu aye kotika cadeau zonga. Comme ça on va nyoka boye baka yeyo. Comment mutu koza motema mabe tina niveau ya boye. Batu babali bazane sengo yoko memelo mususu te nyoka. Yana epsa bino bande ko ngai ndoki motema malamu azalaka te yango na babenye ndoki. O tata nanga abate na famille aliaka te akosaka bino. Soko aliaka na libota na bino te akina kolia pa mususu. Yango na babenye ndoki. Soki balobi ndoki, ndoki ezali mutu aliaka bato. Ndoki inconscient, Bible lobeli biso ndoki inconscient te. Ndoki o ya aliaka bato te na Bible za te. Ndoki nyonso aliaka. Ndoki tu aliaka. Yango na moni bayoko rasonya ko lobaki nga ndoki alingi ko bomba na sima ko kanga bato bazana ba ndoki te ya banyo baba ngo bazaba ndoki. Toye basiko ki ndoki suko sila kato sila kate. Ngana loba bino ndoki ya mukolo sila kate. Mutu so za ndoki za mukolo ki ndoki ne sila kate. Akufa nango. Bino mtolanda muto yo ngai na liaki bato fete nzamba lokoti nga nzamba lokota ka ndoki te. Boyo ka bien. Nzamba lokota ka ndoki te. Nzamba lokota sata te. Nzamba lokota ka ndoki te. Azana droit ko simba Bible te même après repentance. Azana droit te na Bible zate. O ngana lobaka nyonso na Bible. Na Bible zate. Jésus azwa jamais ndoki nzamba lokote asimba Bible na Bible zate. Ba potre batika laki batile ko zwa mutu te kazaki ndoki yaka dote ya te. Azana droit te ya te. Zwa papier na yo, papier duplicateur. Papier aboy. Niefuna yango. Kende ko repasser yango. E ko zonga soninga ya laki te. Motema o se le mutu. O se meli makila ya mutu. E ko zonga susu ndenge ezalaka au départ te. Lokole ko zonga te, azana droit osimba Bible te. Poate ya bato. Soki yo okende pa ya mutu moko azalaka ndoki, olanda kamate ya pa na ye. Yeba yango ozo commettre péché de participation. Soki yo kufi avant, yo mto ke lui fait le côté ya okedi. Parce que ndoki même après le patas azam to ka ke différent. Azam place mto okete. Parce que le patas na ye vous allez solo te. Na yebisi no le patas ndoki ya solo ya raté. Parce que retourne na ye. Na pese yo kindoki. Déjà KO, angolo ba ko na été. Bazo lande pour abumaye. Na pese yo kindoki. Olia batboni. O pesa banani kindoki. Aulubate repentance ndoki sincère des ratés. Donc, à cause de ma Bible, ndem no ndaka ba ifonge ba nani oyo ba mukuna ba walesa ba o denilesi ba sembele yebake okokende yo na bango bana nzambe. Je crois que natiki bino Nzambe apambola bino bozalaka prudent na bitumba toza nango contre Batouana. Les attaques sont partout. Bitumba eza epai nyonso. Partout, pas ibino kwa Nzambe yali, bango pe bazawana. Il se déguise en ange de lumière. Nabanzi Bandeko, vous êtes suffisamment éclairé concernant le mariage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jamais pas